Joyeux anniversaire ma chérie. Bon, Mami Ndongala TV, oeza bongo collègue na yo la reine Zinga, na yeli sous liboso na video, na yeli sous liboso écran, pour ete na souhaiter collègue na nga ba joyeux anniversaire. Lelo eza mukona yo ma chérie, lata pampers c'est mela biberon, pour ete obotami sika o, tinanga penani ni o vidéo pa yo lateli pampers pour ete la reine Zinga sepela. En tout cas, naza nesengo mingi pena na nesengo na journée à lelo pour être na mois de novembre et mois de décembre eza mois moko ba star ka babotami ba star babotami donc salinga pena sengo makasi na novembre ezaki bongo la ye moko la reine Zinga na décembre susu mois deux personnes susu ya moko susu ya YouTube ba star ye bongo photo de Berlin na Mami Ndongala TV bangol su babotami lelo yango na ye ana esengo na ye na esengo po ete na yembe la collègue nanga na esengo nyonso po ete lelo eza mokona ye o lelo eza mokona yo ma chérie fongola champagne tika ete toyemba zela ma chérie, les amours qu'on a eu, sepela. Journal de l'eau, on a candidaté. Botama et l'amour, Botama et l'amour, Botama et l'amour, Mami Ndongala, Botama et l'amour. Bon, ma sœur, oui, ça bon la reine Zinga. En tout cas, na yé vous souhaitez vous souhaiter joyeux anniversaire. Nous avons pas pambola yo, mais eza mawa mingi po tokuta bi musika toza pena pembeni te mais so tozaki pembeni tongai tolia gâteau tolinga tofungula mwa mulanga champagne elongo po ete tosepela. Ok, ba bisous ebele nalingi yo mingi atake collègue no musala la reine Zinga TV.